na biso na malembe na place to lingi lisusu te. Équipe raté Wibi. Bandibo bazoko kobeta premier mi-temps te. Komite bazo kana te biso to bandi kuna la na tsima bako bitumba. Ola mino kata na mbongo. Moi c'est no gagner malidi de ntina njera na kaya Kinshasa. Et ça la raté. Nous avons clôturé le week-end dernier et numéro Oyo Lelo Toza vendredi 7 janvier 2021. Vraiment, nous avons un plateau Oyo na kozalanga mokoto na kozala accompagné na ba invité Oyo Toza na bango na plateau photo sur na bango ezali bongo sport to sur na bango peza mingi ba léopard pourquoi Toza na ancien léopard awa na plateau na biso ya Télé Masano Toza pe na préparateur spirituel. Voilà, à la personne de Maître 12. Tout ça, Naba Léopard, ancien Léopard, Bongo, Jean-Jacques Yemweni Ngede, Ekouchou, Gole, Eric Ngoulou, et puis Sissi Sokoto, Bazab ancien, il y a Darren Clémentin, Pembeto, Banana Bono, Masula DSMP, Boybi, la DSMP, les londes décision na Otali Bongo à venir à Chimanga, na Katia Darren Clémentin, Pembe, Ezali, so Chimanga, à continuer, parce que réunion, mon cousin, Salama tout à l'heure, na niveau, il y a. On a vu province à Kinshasa, conseil d'administration et Kosangalana, coordination et équipe, il y a Daring Club, la coordination équipe à Daring Club, on a un peu de dirigé la Chimanga, ou à des agita qui éponge, to consola masolo, on a nyoso, on a plateau, on a bisu à tout le Masano. Mais avant tout banda, Tikato Kotsa, Cédric Assembo, après bisu Penza, aux Alibongo, bah information, on a eu Talibongo, bah différentes attentes urbaines, il y a football, il y a Kinshasa. Cédric Assembo, bon début à week-end, ah, mboteno Jojo, bon début à week-end, open de Jojo. Voilà, c'est que c'est moi, Basango et Zaliboni na hôtel Bongo attente. Tokei, na résultat, il y a phase aller deuxième division, on a attente, il y a Malébo, na cadre toujours, il y a match reprogrammé, et Betamaki Mokolo, il y a jeudi dernier 6 janvier 2022, et Sukaki Boye, Football Club Medio, il y a Asiliko Kweya, Diboso, il y a RC Ngombe. Na score étriqué, il y a 0 but, za 1. Association sportive Egena, Yé, Asili, Kolonga, Liboso, il y a FC Espoir de Kalamu. Na score final, il y a 2 buts, za 1. IBBF, Yé, Asili, ko écrasé, FC les Chérubins. Na score final, il y a 3 buts, za 1. AC Donnel, Yé, Asili, Kokwea, Liboso, il y a FC Victoire. Na score final, il y a 1 but. Za 4, New Kano, Yé Asili Kolonga, Liboso, il y a Étoile du Seigneur, na score étriqué, il y a 1 but à 0. Na Oyo Etali Bongo, calendrier, il y a ba rencontre, il y a ba match reprogrammé, Oyo Bobeta Mabongo, Mokolo, il y a dimanche prochain, 9 janvier 2022, Ezali Boye, Ose Barati, Yé Aroyamba Bongo, Fesse Charmant, Bobeta Mabongo, Kuna, na terrain, 5 Cassien Nangonga, il y a 8h30. RC Ngombe, Yé Ako, Yamba Bongo, Nouvelle Vision, et Gozala Bongo, na terrain Allemagne, Nangonga, il y a 10h30. Beaucoup d'anamisa, tout et 5 Sabongo, Fesse Nidi, Yé Aroyamba Bongo, RC Academy, et Gobeta Mabongo, na terrain Okal Nangonga, il y a 8h30. New Kalamu, Yé Aroyamba Bongo, Fesse Espoir de Kalamu. Et Gobeta Mabongo, Kuna na terrain, Okal, Ponako Sukisa, Ezali Bongo, Fesse Christ, Miracle, Yé, Aroyamba Bongo, AC Donnel, et Gobeta Mabongo, Kuna na terrain Saint-Cassien, Nangonga, il y a 10h30. Voilà, c'est que c'est Bongo, na Otali Bongo, Basango et Pefkin. Na Otali Bongo, Basango ya Epefkin, na 4, pour la série A, to Simba ete, Epefkin, a clôturaki Bongo, ba match na e reprogrammé, Oyo, et Betamaki Mokolo, il y a jeudi dernier 6 janvier 2021. Ezali Boye, Agi vainqueur, Yé, Asiliko Kweya, Liboso, il y a Ajika, na score étriqué, il y a 0 bis à 1. Tosimba était Ajika, Ezalaki formation Oyo, évoluaki na saison
passé il y a 2020-2021 à clôturer Kibongo 38e journée na 3e position kuna na attente ya Lipopo na saison en cours ye asili kokwesa agi vainqueur na score étriqué il y a 1-0 beaucoup de balé et 5 Kibongo fait ce système Liboso il y a cercle sportif j'aime c'est neutralisé na score final il y a 1 but partout beaucoup tani ya Misato et 5 Kibongo football club Feneline ye asili kolonga liboso ya AC Gisem na score final il y a 3 buts à 1 fese Nyukano ye asili kolonga liboso ya Us Kikole na score final il y a 3 buts à 1 pona kosukisa fese Mweka ye asili kolonga liboso ya AC Kratos na score final il y a 3 buts à 1 to simba ete AC Kratos o akwei Yepé a clôturé Kibongo 38e journée na saison passée 2020-2021 kuna na attente ya Lipopo asiliko kwea na saison en cours liboso il y a fait ce Mweka les doyens il y a attente provinciale de football de Kinshasa Ndeko Jojo Muto. Merci Cédric K.A.C. Totiki Oezali Bongo Batante protocole cette fois-ci invité au Jean-Jacques Yemoni Ngedi Ekuchugole Sisi Sokoto coach et puis Eric Ngulu to ya ko tapé maître spirituel Oezali Bongo maître 12 ndenge na loba ba ancien joueur bato ba beta bale ba ebie na eto sonné beaucoup plus balo part to yo kaka ke non tant mobuta kendaka tant balo pa ba kendaka coupe du monde mobuta saka banganga est-ce que ezala peka bongo saison oyo nde soki okazu balo pa ba se qualifier 12 il y a pas encore tato sur la penza balopar mais avant to banana 12 to betana masola DSMP parce que tous on a ancien joueur il y a DSMP tous on a ancien joueur il y a DSMP tika to besa bango déjà ozali mbote to banina Jean-Jacques Yemwendi Ngedi Yemwendi mbote na Yemwendi santé za malam santé kitoko voilà 6 Sokoto santé za kitoko mbote na obeni vraiment c'est ok. Et Kouchougole? Ouais, ça va, tout va bien. J'apprécie bonne année la canal King Mokomo. Est-ce que vous allez? En tout cas, tout va bien. 2022, à la Kitoko. Mangolo ensemble, tous à sous na Eric Ngulu, ancien joueur Ngulu. Oyo, à de temps en temps, derrière DSMP, derrière Balopar. Eric Ngulu, bonio. Avant de passer au camarade de Rosolo. Avant de passer au Maloba, na bomela bino surprise mo boy. Surtout mingi yo Jean-Jacques mo na bomela surprise mo boy. Tokena ça soit total. Les logos comparé on a assemblée à Kalate. Assemblée provinciale et les na bateau batanga l'université Harvard, capitale mondiale de l'intelligence. Donc, on ne sent pas l'Assemblée provinciale. On ne le sent pas sur le terrain. La population doit sentir en côté. Oui. On ne compare jamais Yemouni na Messi. On ne compare jamais Yemouni na Messi. Donc, au monde assemblée où il y a les lots, les assemblées où on a gâté Batouayaka, premier plénière à Kitina 207. Donc, on a makamuna. Tozali na assemblée provinciale où ils allaient regorger les plus grands intellectuels en Boko. Parmi Nazafier na Baningaranga. Donc, vous comparez jamais Mabouilou na Barcelone. Alors, na bateau, bazolo, na ibi gozotu mulangai. Voilà, on est là, Pasteur Gondé Poi, on a présent assemblée provinciale de Kinshasa. Oyo, Tokoy Kolobake. A dénigré Jean-Jacques Yemoni va jouer à Bastar du congolaise ce qui peut bon ce qui peut monter comme on a mon ya Yemoko Jean-Jacques Yemoni réaction alors bon merci beaucoup d'abord personne lui Godin pour pasteur Mbotepo azam Saina Nzambe il a regretté parce que biso déjà au Congolais yo zali président assemblée provinciale et Kinshasa quand même faut qu'on honorer batu oyo baza ya mboka na yo. Mais si Azali est grand au Boïté, maintenant il y a d'ontologie. À gauche, le TVT pour aller n'importe quoi.
Yemweni ko comparer na Messi. Messi en Argentine, va comparer na Moutouté parce que ça argenté. Na pe na Congo, ko comparer na té parce que ça congolais donc faut un peu de respect na bana na ba joueur ya mboka et puis na Congo mobimba parce que tant le bibongo et ça ko fingi bana Congo parce que moi je suis joueur on a bête l'équipe nationale dans qui ambassadeur ya mboka. Faut ko yeba ndeni ko le kana TV en tant que pasteur comme ko yeba nini ko loba. Vraiment je suis désolé. Bon, Azali là, en tant que président assemblée. En tant que président assemblée, mais là, il y a un titre on a des sous en tant que pasteur parce que quand on a président assemblée provinciale, Azali la carte pour pasteur et carte de donc vraiment, là il faut la sénégalais par deux panzambe, panzambe bisai. Ok. Tu as écouté avant, tu as appelé Eric Ngulu na coach. Écoute, quand même ça combat au bino bunda de temps à temps après c'est nous valeur bino ba Saint-Lopard. Au moins, écoute gole. Bon, nakolanda ndenge président assemblée lobi yemoni quand même aza joueur ya mboka oko comparer na Messi na nation tout au gros le baka diminuer. Non, pour diminuer c'est trop. Pour diminuer c'est trop dire. Ayebi so mo yemoni. Abeta maboko ndenge azana. Ti atangi yemoni. Donc yemona se pelisa ye. Donc il y a lobby ndenge ya kolobaka mais ti atangi yemoni do yemona se pelisa ye. Donc jaja qui m'a pas molé bakisa me isusu. Donc ndenge atangi ko moné do na moni yemona za star koleka. Donc comment comparer yemoni na Messi. Yemona l'équipe a coach yope moi liloba. Pour la caille mais pour la bino ancien joueur en tout cas merci pour la parole. Bon na o consultation lobana ils ont équipé les tigres diminué biso ba footballeur ya Congo quoi. La comparaison entre Messi na Yemoni pour Yemoni aza mwana ya mboka o asala fierté pe na kati ya mboka ko. Ils ont l'équipe nationale, ils ont la dérive partout beta asala fierté ya mboka. To boita ko sa comparaison mais comparaison aux ndingo na tekino Messi ils allaient te comparer Messi na Yemoni. Ils ont déjà ils ont quitté. En tout cas là ça zali vraiment simbala sima. Après ça il va couper ça sur moi valeur. N'est-ce pas Eric Ngulu? Bon, là il sera Congo va te voir bon mango za ba politicien. Va te battre à reste. Le tinga la ebi na ngaiti. Comment ina? Nga ebi te. Yaza président. Oh, Yemoni ngidi. Yemoni. Yemoni a toni ça 88 000 personnes. Il y a atterri ma yemo sur le stade. Félix est à stade. Patron Mboka. Kabila est à stade. Ah, EBT. Bon, ça va flatter le président. Un salarié n'a beaucoup. Un salarié bon, pour Mboka. Oui, bon, il y a des gens qui ont voulu gagner. Il y a des gens qui ont voulu Merci Eric Ngulu to continuer na émission to que c'est une information dans Ozali Bongo l'interview à francophonie c'est que le Baké Ozali bel et bien confirmé pour les 18 au 28 août prochain j'ai à francophonie pour Salama awana Kinshasa na République démocratique du Congo Ozali là il y a conférence de presse moko zaki animé na ministre de la finance pour il va confirmer pe ba lobi que va débourser déjà va décaisser déjà 26 millions de dollars pour na ba travaux ya reconstruction ya stade de Tata Raphaël et puis site mususu pour abriter vous allez bon site baretena kiza ya université ya Kinshasa donc pas de panique tout ça ce qu'on peut aller là parce que numéro 1 pays à francophonie au banoma qui c'est au représentateur il y a président de la République na hotel Bobaché à francophonie après va départ ya Tio il peut à confirmer en gros j'ai à francophonie gouvernement central à récupérer en gros bango mokonde baza maintenant ko s'occuper na yango na hotel Bongo ba Léopard singel boy baké baza na match lelo ndenge émission salama awa après émission l'après-midi à Léopard République démocratique du Congo na 17h juste heure de Kinshasa ba kobeta na Makasa club ya Égypte ça match kobeta na 4 ya à préparation il y a Coupe du monde Qatar 2022 où ba Léopard baza engagé na campagne parce que il faut ba beta match à barrage na bango na mois de mars prochain wana bosa ko moneza match ba Léopard ba polaki na équipe ya Pyramide FC na score ya 0 contre 1. Totiki ba à Léopard cette fois-ci Tobeta Masolo il y a Daring Club Motema Pembe boyebike les longs des décisions finales vous allez ko obima monsieur Vidier Chimanga à venir na to son et ko yeba na lelo na sima ya réunion moko ba kosala
entre coordination et conseil d'administration directeur Motema Pembe après dire les Kanaki dernièrement la réunion à Souka qui le 31 décembre Chimang a côté ça qui lettre il y a démission pour la côté équipe de directeur Motema Pembe tous en ancien joueur awa na plateau tout il y a makabango lor il y a lancaka opération moko état de siège tant bazobeta Coupe du Congo yaki awa pona koloba ke baza derrière Chimanga baza derrière DSMP bazo coupe du Congo ba ko coupe du Congo mais là Chimanga moi ba confirme que les Canadiens ils ont la carte DSMP to bandi na Eric Ngulu to bandi Eric Ngulu encore une fois surtout moni bino boye awa ils ont beaucoup plus nan attaquer ancien joueur ya DSMP au boya ko ce qui m'a beza boya ko tel mako dénoncer attaque équipe na bino o pesa bino ba vie o sala bino bozala lelo o bosa na République démocratique du Congo. Je m'en pas dit ça. Je imagine ce qu'on comportait bien. Vraiment, il y a des gens qui ont ma casse. Mon la famille. À ton bottom site. Tu peux sauver là pour ça réunion de famille. Son réunion de famille est pour les qui ont la joie, on a monté à ma vie. Il m'en les a bien. Et tu m'as dit déjà que non, il m'a dit que sala mandat 3 ans. Mon état le moula déjà battu. Battu ba le moins souti. Battu nyon so faut pas s'il sa mandat na bango. Tu m'as dit mandat 3 ans. Malgré tout à cause qu'il lettre de démission, biso ba ancien joueur na ba administrateur tout ça qui démange pour qu'on convaincre que Chimanga que imana yaza imana akokima imana te. Parce que mon toit qui me sait il m'a les a dirigés par Chimanga Oyoka Sona Molelo, Kalami qui Oyoka parce qu'il n'a la piste d'information que Chimanga Imana. C'est aussi sa mandat naïf. Ce mandat n'est si après si contre toute une élection, récemment. Apparemment, cette fois-ci, vous allez se retrouver à un mandat Chimanga. Oh, yango, bolingi kudata tengunga touché ou yemoningi. Bon, ngai mingi. Eza ndengo lobité faut que ça reconnaissant dans vie Chimanga za président moko oyo ndenge ba président sur l'équipe baleka ndenge tulinga Chimanga tuko sala ignorance te tuko sala to beta karate na kambo tozo mo nzo kini malamu Chimanga za président moko eloko mona imana asali ya mabe tozo mo nizate ngai na zakala ba jouer Chimanga valorisera biso ba c'est jouer akota internement la ba jouer. Dernièrement, nous tous enfin, vous avez accès. Oui, dans un hôtel du fleuve, ma représentant va jouer, ma master, ma première qui n'a pas la hôtel du fleuve. Dans un monde, on va jouer, on va vivre, bis le bêtise d'Imana. Comment vous avez monté ma bé, il y a eu un mouton bon, va jouer au tournoi à l'époque, au Kenemakolo, au coup à Yemonina, à cause de la transport, au coup à 6, à cause de la transport, mais les lots à petit, on a choqué d'entraînement Imana. Aujourd'hui, un véhicule plein d'entraînement. Ça veut dire quoi? Tout peut ça, le coup, mon président, va jouer à base. Tu m'as dit ça, et ça la maté. Faut que ça la vérité. Dernièrement, ça m'a mis tout quand va jouer. Déjà, il m'a dit ça la maté. Moi, je n'ai continué à Imana. Depuis 1996, deuxièmement, toujours mon team va jouer. Attends, motika la passe attends dans l'équipe minene dans ba porto wa nyongeza mutako sa binote ngala beti na Suisse na Sion tozaki moko ba retard ba 4 mois mais quand même na suka ya ba kusisa ba nyongo na miso le problème est que Gentini Ngobila Chimanga ba président Bayo ba o nyoso tu ba suka ba na kusuka ga Imana bazala bomoko to tika kolanda bato baza côté na ba lingi kaka président Chimanga moni Gentini le bangi. OK, Gentini ba toza niveau na te azana tawa na te donc batika kokutsa na kabango te nani amosi bazana tawa na te Chimanga azana tawa na te bantourage wana nde bazoya po ba ko nuit deri tala ko le kamu incident chole un individu petit moko muke oyo beta mutokola Chimanga likofi mais ça respecté yo imane ils ont normalité pour nini bato babengi petit neni yo komana kuna tala so moni ça comment préparer mais tout le monde est mando yebé vraiment moi na wana ako aussi ko beta Chimanga likofi so mo ezate
Aza quand même autorité quand même. Quand c'est Koto, il y a champion d'Afrique na dans terme ma pembe les lo ba conflit toujours des tantôt bêta tantôt simbi tantôt bino ba c'est joueur boza ko les là-bas bino mais ba bino aujourd'hui mais c'est comme si kaka mutia ma bende et ça na DSP c'est comme si ba bolinga DSP avancé mais quand na ba imani ba ngomoko. En tout cas merci Jojo quand on tient le bar la modèle Eric na Jean-Jacques Balobi presque yoso. Nanga lubara pona makambo ezoleka na imana moi dari ya lelo ezaba derrière to bona mona kana te lelo sozo ya ozoko ya pembele ya imana pe diriger équipe na yo mitala na est-ce que tano ke pembele équipe na dirigeant rozandeni au football à calotte on obete za sur le terrain te rêver comment il faut maman il fait ça ba caprice sur lelo ba joueur lelo ba comment na mo ezaba caprice to za na kala Mouton lelo président Chimanga a message na caprice ba joueur na yo azana mwana ba joueur pa message na caprice na azana batika président toza pour la mututé toza biso toza pour la imana mais c'est toza lo ba marambo ya président pour le moment yem toza président ya équipe toza na besoin na nous mandat na ndezo kende wana assisa na mandat na ye comme ça c'est mandat après to kena ensemble onyo toza imanier ba vrai voyez toujours pour y avoir besoin de savoir des autres comment on est vrai faux aya où yo diriger équipe na ochima otika c'est côté pour tout le monde va présenter les cas délai ils sont ya ba depuis 1900 on a tenu manager va diriger belé tilo imane continuer imane bana na 1936 en 2022 exactement le pango te ya ngomba exactement na stade te bon ekoya nyosone koya malemba OK ekoya ekochukole ima chimanga bato baza ko menacer baza ko reprocher na ozali bon insuffisance à ba résultat na mandat chimango desa pa polina renaissance desa pa polina vita chimanga tikalo gagner vita te banda azu ki banda pa zala katura liboso DSMP na championnat à côté même pas phase des groupes DSMP ba bon on avait clair que na mbongo ya CAF bonga CAF ba tusu ba lekaki ape ba senga ibo dit na itali bongo gestion ya chimanga ikochukolo. Bon, Jojo, moi, n'avons le bas. Le les a combien? Le 7. Donc, quand on a daté, on dit joueur, on va bien en championnat, on va bien joueur, ou bien entraîner, on va bien président, on va bien so le lochi au monde où il réunion dans le loso chimanga longwe il m'a quitté la deuxième division. Comment ça chimanga mtali boso longwe tu peux mettre pas la DSMP la président batenda te président ya longwa na championnat zo betama soki championnat sili zimamoto longwa na championnat ya ko beta ba longwa ça na DSMP kaka no papa football ezo changer makambo au monde soki président chimanga ke ba joueur au monde déjà ba ça joueur déjà win 2 ans au fuma ba oui bien ba joueur déjà ba comment kende o ya boya joueur d'ailleurs parce qu'il dit na président Chimangaki o ya boya donc base là yango bande ko la bazana raison parce que ba joueur ba mon avec clarté ba joueur ya placé ba sali cop na Chimanga yango football comment contrat Jojo joueur a définitive à la sauter akoya ba 2 ans ko signer 2 ans président te gagné 2 ans bisoki coopération li bande ye accueilli soko boyo zo joueur te comment dire moi le président ngana mona président Chimanga lokola Moïse président Moïse ngana otina Mazepe omoni Moïse après 10 ans d'ailleurs aux coupe d'Afrique 99 ngana yena Lubumbashi na Mazepe Moïse azalaki biso tokei Moïse a aux coupe d'Afrique en 2009 si je ne me trompe pas 10 ans bo pesaka yemona yebi to betela na Mazepe bo pesaka ba président chance 3 ans à ça la mandat à 5 tala général tango fort tala le vita quand même ndenge vita ta vita ndenge komadi poni ni ba pesa ki eta à 8 ans vita beti final deux fois biso toza na expérience batwana baleki biso na théorie ba comité bato zotanga bango mais biso atu beti bale toye bien aussi le terrain ndena ebiso soki lelo mutu ko epoi au mona mazemba moté apema ko 15e championnat 16e au 16e pongana na miso aigle na mona musika ngano to mona ndenge moté Jojo ngai na o makambo bale na mona ndenge zokende en tout cas na osenga na conseil d'administration réunion ezalelo
ndenge bakendaki babondeli président Chimanga aza papa akitisi motema. En tout cas, président. Oui, le les autres ça bat. Président. Papa Nicole Bakoui va couper de la Chimanga. C'est comme ça. Depuis DCP et Banda Eric Lolo. Depuis DCP Banda. Chimanga Banda dès après il m'amène pas troisième. Avec la Coupe d'Afrique, bah pour Bakata pour les 4. Abeti championnat il n'a pas à côté. Bah que bon bosser. Je passe ma parole. Oui, la paix au pas. Exemple pour toi précis. Il y a un compète en 2000 à 2019. À 2009, 10 ans. Ils ont les 5 présents comme ça qui peut être. Allez, qui n'a 16 ans. Pour ton dimanche. Ils ont un lobby après dimanche. Ton dimanche. Pour Jojo, bino bokomisa biso bomwa benga biso bata Chimanga. Non, est-ce que ngana benga bata Chimanga? Te zela nanu kuna na éclairci yo bien. Jojo, biso toza ba 5 joueurs ya DCMP. Ceux qui montent nyonso à la casquette sur le budget DCMP, nous sommes là pour défendre jusqu'au dernier souffle. Au bon nenga ndezabo, mon mukolo kanel kin. Ceux qui défendent l'état kouyi. Nous pouvons saler ici. Jojo, biso ba imatu zo na biso mbongote. Bana wana. Tozo aka onde. Ya ba joueur. Mon ba joueur wana. Faut ba vivre. Faut ba mon ami tuka. Jojo na ngana éclairci yo. Moi le makambo zo le kana imana. L'équipe mon résultat ba supporter réseaux sociaux. Et bien bisi bali. Réseaux sociaux. Les arrêtés le moki. Biso bati beti bali les arrêtés. Eh Jojo. Opé ça tant on attend. Moi la dabi ezela non. Moi j'ai vécu ba katumba mwaki. Hein? Ba golf Guemani. Ba musique tout. Donc yo mutumo utinda kuna bino, weti liboso ya musique tout ndeka tumba mwaki. Uchim sapi pesanga compte la ni beti pepa. Bukati vidéo bolakisi oye asaki auto défense. Jojo Imana donne tout la seul message moko il faut comprendre. Merci beaucoup la. Moni makambo te derrière la séance sikoyo na sukati anticiper. Jojo makambo o eleka na Kasai na Katanga. Okoko na Katanga ba menasa ba bakati. Lelo to na renaissance ba menase mukuna poza muluba. Lelo Chimanga so asa menacé poza muluba. Pour président conseil de l'émission. Nazo lancer message na mama. Nazo lancer message na Félix. On fait ça en asuka. OK, tu rappelles que toujours le capé direct na YouTube, toujours le monde atier basa côté la biso, toujours na plateau na biso AAP na maître spirituel. Bon, biso na Congo, bon permettre ga terre le bateau. To benga banganga. Maître 12 mbote. Bon Dieu. OK, nous allons présenter maître spirituel préparateur, c'est ça? Oui. OK, préparateur, vous préparez un match, vous savez match vous maître 12 azanani, ou évolue à kandenge nini, ou sala kanini, au fait ndé na bengo préparateur. Na musala ngana musala match. Na bandi musalo bandakala, na banzi bato mona ngai baye. Baye mon baye bio. Batu nyonso bana. Bazo ya pepa no. Ngana yebi ça. Baza ba ancien joueur. Ah yo bandi après bango. Ndenge bazo beta. Pour ça na pembe na micro. Na moni ba ndenge bazo beta. Mais ndenge na zolo baboyi. Ba bana bandaku bayebike wana mwana 12 ans mutazo. Donc na bandi makambo le bote. Na kisasa na banzi to alaki biso nyonso awa. Ce qui moi ba archive muke. Na bomba balibala ya vita imana na mboko. Neti match nini? Match oyo vita babima na bougie ya popela na martyr. Mwana 12 ans balobaka wana ninga. Wana à l'époque ba joueur ba yaki banani. Mais toi qui na capitaine Lofo. Toi là qui na batela, puis ala kutu ya tela. Ah OK. Si je me trompe pas 2009. Ngacho yemona akataka penalty wana yango. Wana match mususu. Bango bazo comprendre ko ngana lopa. Match OK. Je pense musicien na biso wera chaka so mutu ka so joueur wa Ochapi. Gisha de mania. Tu vois match à SMP vita. Wa 2-0. Na bimi awa nengo kende Brazzaville. Na président chez président Rémi Ayos.
na beti na Brazzaville na pas remis à Yos wana Léopard Adolisi toke na Léopard Adolisi na banji année au visto kendaka tokumati finale ya compétition africaine coupe à confédération tozwa yango na Adolisi na banji même tela alata même drapeau na biso ya RDC na njoto na laki na tribune. Je pense nana makambo na ko ko lubango boete mais na ye plus pour la qualification na biso équipe nationale na travailler na président Mayalos ou la fédération ya Brazzaville. Je pense ndenge na suru babo batu kanga il y a des matchs à l'équipe nationale au moni na mboka na biso parce qu'on sous-estime les gens bazolinga kozwa batu na ba valeur na bangote. Vous comprenez, tout le monde sont focalisés na makambo kaka peut-être mutu songolo to pakala non. Essayons un peu à comprendre que neti likamoneti zali ya qualification ba meka kozwa biso nyonso bato bazalaka habilité na musala wana. Donc ça tu comprends bien oye vraiment ko senga ba associer bino en tant que préparateur pour d'abord personnellement qualification na secteur na bino na domaine. Nazo pesa exemple match ya Mvula na Brazzaville. Babetisa Mvula beta mais kafe lobaka il faut azwa résultat ya match. Wana match nini? Photo ye barato za na ba. Ezalaki match ya équipe nationale Diable Rouge na RDC. Ikuto bola match wana. OK, match oyo asumbalonga tabo kasongo achaka bi. Voilà, na banzi même président Constant Marazalaki na tribune bafinga ikutu mingi. Na match wana. Tobeta match wana. Mais soki na kabola ya ngobongo. Donc yo to sala ba. Na yebi ke bayaka na 2 bi ya Shebiso. Mais makamuna zolo ba oyo. Bon ceux qui batie na yebi ke il y a des gens qui vont me douter. Parce que nous les Congolais nous sommes comme ça, nous tous. Nanga imoko di nombre. Il y a un esprit de doute, mais je vais le faire démontrer na qualification oyo. Ceux qui va respecter oyo ndeni ngai na leki na terrible na leka na nous. Donc on a ko la boité na tongo. Donc à mon niveau na personnel na la boina na mukaka lokola mutu moko amedi soki ndenge nini soki ba na yaka na télé na banolo makambo boité. Na yebi nini ngana zolo. Et puis ndenge na sina telemi boy na yebi pourquoi na yebi. Na yebi ke ndenge na zolo bango boy après moi il y aura des percussions. Mais na yebi ke na za bien serré c'est ndenge na telemi boy. Mais ba ceux qui va respecter ba reproche là ba reproche rabino bosala boliaka batu mbongo trop ba non ce n'est pas parce que match à l'équipe nationale motutu a se donner comme tout préparer alors dans le boyo kangam na sala kia na lobia na ba boss même ya batu ya libanda ya mboka bazondi mabiso libanda ya mboka. Les gens qui ne sont pas nos frères, autres bakana bango monoko moko te, mais nous acceptent de ce que nous faisons. Je vous informe que na RDC, biso tu as la capacité, nous avons la qualité, nous avons de bons joueurs, nous avons de bons préparateurs, mais il y a un problème qui se présente, le col makam le col de l'équipe nationale, ça ce n'est pas une affaire d'une club. Attendez, allez-y comprendre. Donc vous voulez prendre ce pays comme si il y a des gens qui sont des coperniques dans ces mondes. Voilà, justement. On commence sur place à mon avis. Il y a posé une question au fond. Na Congo awa keli batutu bakendaka na ngomba. Batutu bakendaka lemba ba matikuna na lemba da quartier Mongolwana. Alors ceux qui te comprennent bien, yeka pour na yo batikeli kande monopole ya ko préparer ba match pendant que bino pe bosali boko yo pour ça la pe makam. Mais oui. Parce qu'il y a des clubs, il y a un Yangoana. Ils ont quel club? Oh, il y a un c'est gâché. Tu as une mission, est-ce que vous comprenez? Il y a un club, côté, ils ont la focaliser dans mon moko. Est-ce que vous comprenez le problème? Bazoyer, Batou, il y a un problème. Mais des gens qui sont bons, il y a pour ramener biso qualification. Biso toye banakande na score. Parce que tant que match peut-être dimanche, dimanche, moi je te donne les scores aujourd'hui et je t'explique qu'est-ce qui va se passer dimanche. Ah bon? Voilà la réalité dans l'histoire préparateur. 1000 personnes, on va nous éliminer par des scores.
chef coutumier belé na 74 oui bi solo na mondial wana. Mais tout à fait. On a biso non. Basala yango mais ce n'était tout le monde n'était pas du domaine. Être chef coutumier ce n'est pas dire travailler les matchs. Au cas où vous n'allez jamais catcher ou vous travailler match. Est-ce qu'on vous a dit que quand vous êtes un catcher, il faut dans le monde du football vous êtes là? Non. Ça ce n'est plus du mystique. Va expliquer à l'intérieur, va expliquer le football d'abord c'est du talisman. Ça c'est un. Je suis en train de vous dire ce que moi j'ai fait. Match wana ya mvula ngai bazongi singa na beach ba président comme na yebi ndenge na zolo ba président comme azaka na beach ayebi bazwaka ngai pona makambo autoyo misabsa président Mayalos azongi sanga à partir ya beach Mayalos ko ya biso akinité Mayalos ya président ya fédération ya Brazzaville ba nalala kana na hôtel Les Bourgeois match wana na banzi na mongali ba mutu ba yebi na Boutou, je les ai dit que non. Les matchs vont se passer à débit, mais tellement yo lobi nanga bongo tiranga kanyota tiringa kanyota na kaboli. Et je l'ai fait. Bon. Pour toi qui m'a matango, maître 12. Est-ce qu'on entame la démarche même dans le ministre, même dans la fédération parce que bon bazar organe technique bien ba kondimoko awa pour ba mettre un peu quoi associer yo na bateau tu vas préparer ba match à l'OPA. Non. Si je suis passé ici c'est pour cela. OK. Parce que d'abord fédération na biso o inani ya la kaliboso ce n'est pas ça. O pe na éviter ici il y a des mafias comme cela. Je ne peux pas marcher des mots. Nana mutute ou ngana zubanga zubanga kanzambe. Vous me comprenez? Na banzi que o ezali fédération mususu na ministère mususu. Donc, je demande au ministre ya sport na président de la fédération. Cette qualification ya Coupe du monde, je dois y être là parce que nazali révélé à vous qualifier les Congo. Je pense que va te révéler va vous. Mais si vous refusez cela, le ministre des Sports, le président des fédérations, ceux qui te perdent les qualifications, le président de la République, je demanderai que le président de la République a posé par une question. Parce que je n'ai jamais passé au télé. Je pense que l'émission de la République. Et puis, d'abord, moment où ils ont commis cette qualification, ils allaient d'abord deuxième porte, il y a deuxième mandat à notre président de la République. Ça, je révèle. Baye Baké, ceux qui sont aussi qualifiés, donc d'abord notre président de la République est capable, il y a briguer deuxième mandat déjà. C'est d'abord une autre porte. Politiquement, cette qualification-là compte d'abord le président de la République, qui est le premier citoyen. Donc ceux qui te risquent à perdre que bango ba sali o bango ba linga ko sala wana, je vous dis que on va perdre. Mais ceux qui va associer bisonyoso. OK, tolito perdre to za besoin biso to ke to mona mondial. Alors bantu bazotala on a monde ati ba otalo parce que to le capé na YouTube ba continuer ba otalo ba numéro na place ni ba ko kozwa yo maître 12. Na ko ko pesa numéro mais je ne peux pas donner mon endroit. Ah bon, pesa ne qu'est-ce que ba numéro. Numéro nangai bokoki kobenga nga na numéro ya 090 73 11 909 ou bien bobengi ngai na 082 084 75 25 bandela rosus 090 73 11 909 082 084 75 25. Voilà, tu retenir que ceux qui vont associer yo, Balopar, Bako, se qualifier pour la Coupe du Monde en mois de mars prochain. Merci, maître 12. Maître, Azam, maître spirituel, Atala Kibiso, l'émission de tout le Massano, l'émission de l'Ekakaza, qui vraiment n'a pas ça, aya pour passer le message, aya pour l'Oba, qui Azan a bon, il n'y a pas de coup pour ça, à taper implice, n'a la qualification, il y a Balopar, Yango, tout ça, là qui n'est mise en bouche, déjà briefing bien avant, tu vas m'accompagner à Koloba, Yango, à Lobby, Wanabal et Kanaka, il y a Badbazo dirigé. Football congolais. Merci maître 12 naté lo so bosani ya kobakisa exact hein. Non. On ngana kobakisa yalike na eko attaquer mutuke.
je suis venu pour ezali bolamu na biso nyonso. Équipe nationale ya pour na ba congolais nyonso. Ya li club te. Alors na iko attaquer mutu te. Na yepe ko tumbola mutu te. Nazali nde na problème ya keno ba associer mutu na musala na ye. Oyo biso tozo sala ezali implice pour na mboka na biso. Alors tango tokoyaka tango équipe ekolaka. Et tension là même ngai moko mutu na sala ka bara attention. Peut-être na vandi na ndako na yebi ke na solution moko boye. Na linga kina pesa ya mo. Mais tellement nazana accès wana te moyen na sala ya ngezate. C'est pourquoi je demande ça. Merci na passage na yo maître 12 ekutugole tozongi na bino DSMP ifaka betana JSK mais ba reporter qui on peut baser ba joueur na équipe nationale alors bino en tant que bassin joueur moi mpepo elinga ko ya awa yo en tant que joueur message ni opesa na ba imanie na ba dirigeant pour mon peut pas crise mon peut pas ba conflit elinga ko ya na kati DSMP et kende musika équipe na bino bon ngaga message dans le pays ça n'a pas supporté c'est en tout cas bandeko nanga ba imanien championnat zana nzere za mulaye tous à la calme biso nyonso no senga na ba dani ba wata ba Jimmy ba tutu ba président firmé président grande commission zana ba supporter so na bango ba za la calme. Équipe qui est liboso président Chimanga batika diriger ti a aussi sa mandat na pour avoir son candidat nazo senga na président Chimanga en tout cas na makambo eto lekana ameka ko changer comité na biso pe ba c'est un joueur toza na implice to ebe belé pour les gabato omoni bango français belé ouais c'est kitoko mais na terrain yo mo lobi non ba défaite non président betaraté comité en tout cas ceux qui président Chimangazo Gabiso amega kucha pe ba c'est un joueur na kacha comité na ye moka mona résultat en tout cas imana ekende liboso ko mailo na rolo ba président Chimanga ngisa motema on a yo ceux to retenir bien na makambo bani sur le bien ceux qui Chimanga tikel DSMP et beta saison à Coupe d'Afrique comme même chaque non au mona makambo changer na za expérience na yebi nyoso to no au moni makambo esalami eza makambo so nzambe otala banani balingako banani balingako te yemuka moni yango siko tanga ozonga bana force donc eloko ba supporters basenga kaka président victoire soki victoire ezali muta ko tungiso na ngwende na hotel ninge pe placer kaka kura mai Sissoko yo za champion d'Afrique mais ozaka libanda ya DSMP ezaka nini na yo Sissoko to vraiment section foot eza coordination eza ba poste ba conseil eza la capita. Merci Jojo. Là c'est la zone où mon c'est mon na ba 2009 na 2011 na za coach na Motema Pembe. Sala nuito pe ba yemu pe ba ya ba likawana, ba mama le ba likawana, lelo na nuito pe ba fish, ba mayala, ba ba zawa na pe. Mais tozaka na pembe l'équipe na biso. Ya mondo mori so vous pembe l'équipe te, ngo mola na a te. Toza toujours être conseiller technique ba collègue sur les zawa. Loka na osenga na ba supporter ça de ring en tout cas tant que médaille na bino champion d'Afrique na bino na 5 minutes tous à rapper tout ya kimia na équipe na biso ikende bien tout ça champion na biso na mega kimia en tout cas demander ya président Chimanga sur style to le kanaba na manini va voter assemblée où ya wana sur bandeli sur voter na oyo bo voter zateka utika la libela tout tous na kimia ba makiela pa maiza souter les sida pa maiza souter tout tous na bombo. Merci alors Jean-Jacques Yemoni yo na rolinga o répondre à la question tout fait ça conseil mon la télévision na ba frère na bino imania baza ko reprocher na ba ancien DSMP ba ancien déjà DSMP ba kombo na ba ngo circuler trop na makambo les frères Idambicho Ticho na Aidambicho yo attaque pose à la kana bango je sais pas si ils ont un conseil mo ko pesa bango na télévision ou tous un message moto peut-être ba ko se retirer na makambo DSMP je sais pas na zo ba message sur ebele awa Jean-Jacques Yemoni. Bon merci beaucoup conseil na jo pesa surtout na banana na comité pour na chité na ba na zo senga mingi surtout na beta c'était na président Dilou secrétaire général Biso Manjeku na zo le mingi ba talaka bango talaka mingi ba mondo yango ya wa bato nyoso bazana na entourage ya président
toza nanu na mutema malamu ya kokanisa ba dépense nini président Chimanga zosala baza wana uniquement pour la koluka kaka kozwaka na président bokangi président ko bétonné bato sous pembeni boye ba espace ezate bopesa président ba conseil bien que président mo ba yemuni wana ba ikutu bobenga bango bosolola bino ozala kaka suki ko comme na bino pour la bino esili bosala équipe eza mulai eza munene na muto za kikasa na suka ko d'équipe ya wana ngana cha bino ke botika bakambu ya ko ese président botika président za l'ouvert bozo ko soni ya bino ndem bino kitsae ok yaza ine mutu ba na senga basi kote pi dambito ticho baza ba imani ya kala dans l'indemnité ba koza la mutema mabina na tima dans la senga ba baza kala boboto balinga imani. Voilà, balinga imana Eric Ngulu tuzako shite nayo awa mettre du espace à vous mais pas Chimanga pas pesa Chimanga pas victoire pour Chimanga des simplement Eric Ngulu dans ta séjour car c'était le pouvoir André Yembi disponible bana na kombola OK quand c'était le pouvoir André Yembi champion président Jipo Nyenze le manager commandant big bon la rôle bayeno malheureusement la rôle malouze mais vous êtes Chimanga vraiment encore là il y a les gamins bible. Ok, chité. On a aussi il m'a les amoko et quoi mi baleti. Batu nyonso na imana boza mité ya malamu. Ba administrateur imana. Boye bake saison so misili. Toujours identifier ba administrateur. Toujours ko identifier ba supporter ou ya forum wana. O musaka besoin de l'équipe. Imana eza batu nyonso. Baluba bazana droit ya kosala imana parce que baluba nde bapesa imana propos tribalisme parce que ça na tinati parce que soko tali bien to vani na ba kalonji ya pesi médaille auto za na olelo to vani na ba Chantambwe Kazadi on dekane ba golf to do ba de be on dekane Chami dollar donc batu ba leka be na imana. OK ngolo citer rapidement donc pour la citer donc président Chimanga kitsa motema biso to ya ko bondela yo biso ba 5 joueurs biso ba administrateur biso ba supporter kitsa motema 6 mandat na yo to passer l'élection to ba nini to sala den ini fort et imbattable. Merci Eric Ngulu, bon début à week-end nayo Belinda Kutu, mais ça la concerne à conseil d'état Belinda Kutu, mais ça Mama Marthe Mukumina, maman ya Jessie Tungu Jenner, maman Yaba Gloria Tungu Luzolo, la chine Tungu Luzolo, Béatrice Tungu Luzolo, vaut mieux tard que jamais, joyeux anniversaire. Nayo na papa Alex Mutombo depuis Paris, papa Alex Mutombo, puis joyeux anniversaire, on les a japonais le 8 samedi là, les japonais dimanche, na Arlette Mutombo, wando inanga privé, ndo inanga yasine, Arlette Mutombo quelque part na Bandal, wana merci, grand gars, merci na binonyo so, papa lycée Banzi, apatak in Egypte, stopé so pembote, au bundi fort vraiment apatak, moi tentire zongi, apatak azongi mundele. Rediffusion émission tout à l'heure à 18h15. Babu ça tête le kina tozape na YouTube tozape na YouTube Bolanda biso émission obi wa tozangi biso. Apacho moindo apacho mundela bundi fort. Lelo yo komba. Équipe na biso na malembe na place de l'ingénie sous-souté équipe raté wibi bandibo bazoko ko beta premier mi-temps komita bazo kana tebi to bandi kuna la na tsima bako bitumba obe mino ka tena mbongo moi c'est ma gagner ma idée tina terrain na Kinshasa et ça la raté